Éternel avandinaye ombokakamba éternel avandinaye ombokakamba o papa éternel papa sima kimonkianga ni nzambe oya keli likolo na se. Bon, tokota en Égypte, ça y est la famille, j'espère que vous allez bien. Namonaki ba commentaire ya batu balobi ke nzambe na bino bolobela kaza nzambe aza nzambe ka ya baindo na batu musu balobaka aza sauveur ya baindo yo aza sauveur no me obosanaka te kazaka nzambe okata ye yango wana omonaka ke pasi mo esila po osukisa ye kana ki sauveur andime konyokama ye kwa pasi mpona yo nzambe kuta ondima souffrir mpona yo ali yo ozososola ete akotika yo mpo souffrir. Tokota na Égypte lelo tokoti en Égypte obo comprendre ke tata Simon Kimbangu aza nzambe siko na Égypte nzambe oyo apesaka bango science eza tata Simon Kimbangu oto baka nzambe ya bakoko na nga siko na betela bino histoire yango ndenge ezali. Papa Simon Kimbangu kiangani atindaka papa Jospé Luamba aza archéologue yende mutu alandelaka makambo nyonso na Égypte. Barab nyonso ti bomona wana bayebi kamba barab sikoyo papa Jospé Luamba akendaka Égypte kokuta na baroi ya barab akutanaka na bango asololaka na bango makambo nyonso toza na accord diplomatique na Égypte donc fo boyebaka ke kamba na barab toza na alliance na bango. Sikoyo photo on atieli bino ya papa Simon Kimbangu batia peinture papa Jospé atiaka peinture wana akenda nango tina arabe tina Égypte ayebisi bango ke bomoni photo o mutu aza a yende nzambe o asali likolo na se akenda nango batia yango na kati ya musée ya civilisation ya Égypte. Donc papa Jospé Luanga atambolaka na bamboka na nyonso ya barabe pona aza donc motinda mi tata Simon Kimbangu kiangani yenda tindaka yalandela makambo nyonso ntango amemi photo wana batia yango na kati ya musée alakisi bango yango ayisi bango ki aza nzambe. Réponse na bango ezalaki nini? Na vous savez bino mbote salut la famille, j'espère que vous allez bien. Vitesse vitesse na niveau moko dans mystique. J'espère que vous avez bien. Nous sommes tata Simon Kimbangu kiangani nzambe molimo santo, notre Dieu éternel, notre Dieu vivant. En tout cas, azobatela. J'espère que bino pe boza bien. Donc c'est ça. Réponse na ezalaki nini? Réponse na bango ezalaki nini? Balobi biso ici to yeba na biso kala. Bazwi photo oyo ya tata ya kala bango bazalaki nango. Donc ti makambo ezalaka na Égypte wana kala basero wana kala na tango ya bakoko na biso. Déjà bazalaki déjà na photo ya tata Simon Kimbangu. Balakisi papa Jospé Luanga alobi ke ye photo obozomona yende nzambe ya bakoko na biso yende apesa biso mayele yende apesa bakoko na biso science o bango basalelaka mayele o bango baza nango yende apesa bango siko papa Jospé atali photo wana atali na photo tata Simon Kimbangu yaliputa textuellement kolongwa te kobakisa te kande bozomona wana abi donc nzambe ceux qui n'a expliqué bien pour comprendre que nzambe aza nzambe ya mokili mobimba lelo to continue nkuna no na ba arabe lelo bito ko kena ba chinois pour comprendre il faut kotala nga pe na bien tant bo ta l'émission ou aza lokwa japonais aza lokwa chinois donc c'est ça on peut la bino pour comprendre. Après azwi pe photo bazwi photo wana basangisi yango na oyo
ya liputa oh donc bino mo bomona ke mutu moko ye wana kaka wana kala ba siècle comprendre en Égypte baza na wana misé na bango très beau tebe boluka boko découvrir bana wana misé na bango sikoyo na kobetela bino histoire important na tango ya kala tango mokili ebandaka na esaka bino mokili ebanda na mbanza Congo epanzanaka bakoko na biso baye kolongwa na mbanza Congo tango balongwaka mbanza Congo baya kokende na Égypte batambola ya bamboka na nyonso bomonaka wana bamboka ya ba Yuda nyonso bomonaka na bakoko na biso bavanda kuna yango pena pe science etikalaka pe makasi kuna yango tiboza bevandaki pe mingi na bamboka wana bakoko na biso tango baye kokende baye kosiege pe kuna tango basiegaki kuna balongwe mbanza Congo tango bapanzani na mbanza Congo baya kobenga yango mbwano ambanza yango na esabeki Congo eza partout tango baya kokende kotonga Égypte babengaka yango mbanza mboma mvumbi donc baoyo babiki Congo bacomprendre mboma wana eza nini donc yango wana tango bakomaki bakende kosiege kuna sikoyo mayele mingi ya Nzambe nguya ya tata evandaki kuna bakoko na biso bavandaki kuna makasi yango wana kuna science esalamaka makasi mayele ya kibonzambe evandaki kuna makasi siko tangu bango baye koya baye ko récupérer mboka tango baye ko récupérer mboka bakutaki déjà makambo wana ba récupérer yango tango ba récupérer yango nde sikoyo bakoko na biso babandaki kobenga Nzambe tumose o bandaki kopesa bango science Nzambe bakoko na biso ndo benga ye tumose tango bango baye baraba ye baye kopesa ye tête mosege ntu wana eza mutu ntu mose bango batie tête mosege bango soki na misé na bango tête mosege babengaki tête mosege kombo wana boluka boko découvrir tête mosege sikoyo biso sikoyo na mandombe soki otali mose wana obaloli yango ebimisi simo wana ezana simo kimbango bomona esika tobaluka ke esika moko bobo comprendre ke aza Nzambe ya bayindo kaka te aza mobundeli kaka ya bayindo te abundeli Afrique esika oyo ayebaki ka kobotamila il faut alongola malédiction wana abundeli Afrique yango monaki abundaki tozwi indépendance mais ayebaki ke tokokontinue kaka kozala na pasi ti tokoyeba monene na ye monene na ye toyebaka yango te toyebaka te ke abundeli biso bato ebele boboyaka yango kaka pourquoi tokozokima ndenge nini ntango bozoboya ntango bozoboya boyebi bien ke tata Simoki Mbango asouffri mpo na biso tala sikoyo bango bayebi ye na Égypte bayebi ye tête mosege Nzambe ya bakoko na bango foto na ye ya kala wana batikala nango depuis babondelaka nango basalaka nango ozomona mais bavanda na bango ngume boko comprendre te mais bayebi donc si je na yelaki bino yango eza important makasi et après na komema bino susu na bamboka na mosusu oyebaki aza Nzambe oyo akeli likolo na se mais amilad alati nzoto azovivre lokola yo mais ozochola ye ozofinga ozoloba n'importe quoi okofutela yango cher oyo afingaka kotaka lola te okofutela yango cher boyebaka yango bokangaka data lelo. Bon, merci beaucoup, j'espère que tout le monde à la prochaine, bye.